Esango za bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbotinemi. Solution pour la sortie de crise na Est de la République démocratique du Congo et Sengel Boyebaki président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso ayambaki bakambi ya Senko PSC nini ezalaki autour ya masolo na bango ba détail. Depuis accentuation y a ba conflits armés na Est de la République démocratique du Congo, ba prélat catholique et protestant, ba multiplier ba rencontre auprès y a certains chefs d'État à l'instar, y a la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a Paul Kagame, P ya William Ruto envie ya koluka ba solution moko ya sorti des crises lobieleki ezalaki tour ya président ya République du Congo son excellence Denis Sassou Nguesso pona koyamba délégation oyo kumbamaki na secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cholet P révérend Eric Nsimba secrétaire général ya SCC oyo bayaki ko solliciter implication ya makasi ya président congolais Denis Sassou Nguesso oyo azali une expérience ya makasi pona oyo etali ba résolution ya ba conflit awa na continent africain pour une rencontre moko na au sommet entre président ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe président rwandais Paul Kagame po na kosilisa libela conflit oyo nanzela ya dialogue. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, se ressourçait auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit et vraiment c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Notre étape ici à Brazzaville consacre justement la nécessité que nous accordons au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale, puisque la question ou le problème qui sévissent au Congo ne touche pas que les Congolais. Vous savez que nous partageons les frontières, nous partageons également des communautés qui sont d'un côté et de l'autre. Et c'est tout à fait normal que lorsque les deux processus de Luanda et de Nairobi sont aujourd'hui fusionnés, que nous regardions également au cœur de l'Afrique centrale. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ici à Brazzaville pour attendre l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Sans doute, Esengeli Boyebaki délégation composée na représentant l'église catholique et protestante na République démocratique du Congo, babimi na Congo Brazzaville, na espoir ya ko bénéficier na plein soutien ya président de la République du Congo, son excellence Denis Sassou Nguesso. Yeke yo. L'Assemblée nationale commission ya défense paix et sécurité ba auditionnaki 5 membres ya gouvernement sur situation sécuritaire et humanitaire na Est ya République démocratique du Congo. Commentaire. Commission défense paix sécurité et Assemblée nationale babandaki lobi eleki ba audition ya 5 membres ya gouvernement soumis moi concernant guerre d'agression oyo ezali menée na Rwanda na partie Est ya République démocratique du Congo. Et ezali bongo Jacquemain Chabani vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation paix affaires coutumières, Guy Kabombo Mwandiamvita, vice-ministre de la Défense nationale pour ancien combattant, Thérèse Kayikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Doudou Fouambali Koundé, ministre de la Finance, P. Élysée Bokamwana, vice-ministre ya budget oyo bayaki kopesa ba information détaillée sur situation na Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri na ba conflit oyo. Oyo bayaki kopesa ba information détaillée sur situation sécuritaire et humanitaire na ba province ya Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri affecté na ba conflit. Commission défense et sécurité a invité 5 ministres pour être auditionnés par notre commission, les excellences ministres qui devaient venir donner de la lumière par rapport à la situation de la guerre qui prévaut à l'est du pays. Je voudrais souligner aussi que ce n'est pas un tribunal que la commission organise, mais vous savez, nous sommes les représentants du peuple et à travers l'Assemblée, comme c'est nous qui représentons la commission défense et sécurité, il est tout à fait normal que nous puissions recueillir toutes ces informations. Commission défense et sécurité, basoulignaki urgence à commettre fin à la guerre oyo, peut instaurer contrôle moko permanent na l'action gouvernementale. Na même occasion, basaluaki l'action diplomatique menée na mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na koluka solution moko durable na likambo ya guerre na est ya République démocratique du Congo. C'était le tour maintenant des honorables députés poser des questions au ministre plutôt, et cela a été fait. Et étant donné que la matière est tellement abondante, les ministres ont sollicité plus ou moins 48 heures pour répondre aux questions des honorables députés. Notre bureau attend aussi les rapports que nous allons donner, c'est-à-dire le rapport de la commission. C'est comme ça que la commission est en train de travailler. Nous nous faisons violence pour que d'ici là, à la réouverture de la session, que nous soyons en mesure de pouvoir déposer à notre bureau un rapport fouillé, un rapport avec l'insécurité qui prévaut à l'est du pays. Et Sengeli Boye ba été ba membre du gouvernement, ba cause obligé ya ko répondre ba élu du peuple avant début la semaine prochaine. Dossier à suivre. Na Grand Katanga, président ya Sénat Jean-Michel Losamba Lukonde a sengi na population bazala na sima ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba FARDC. L'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays est attaquée. Tout le monde le sait tous désormais par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette adversité, nous devons répondre par l'unité et la cohésion. Et donc ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement. C'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger et donc tout Congolais en général doit se mobiliser et tout Congolais du Grand Katanga en particulier doit se mobiliser également. Et donc l'occasion de sensibiliser notre jeunesse quant à ça. Et bien sûr compatir avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, dans le nord et du sud Kivu, qui subissent ces affres et leur dire que nous souffrons avec eux et nous pleurons nos morts. Ça sera bien sûr aussi l'occasion maintenant que nous sommes ici en tant qu'élus d'avoir des échanges aussi sur la situation sécuritaire urbaine avec les autorités locales et de communier avec toute la population. Et donc c'est vraiment avec ce message que nous venons et nous allons avoir vraiment l'occasion d'en échanger davantage. Merci à tous. Merci. Union européenne a préparé des sanctions Yassika contre Rwanda. Bonjour, détail.
Donc très clairement, nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisque il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Na université ya Kinshasa inikin en sigle Jean-Pierre Bemba Gombo asengaki na étudiants ba soutenir ba FARDC ba l'état inélément. 18 ans la majorité pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus bien sûr là-dessus. Alors, une maman disait ici comment intégrer l'armée, non, comment aider l'armée sans l'intégrer. Je vous disais exemple. Vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Mais si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je vais envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous l'avez, l'information que tiens, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi?
Voilà une manière de pouvoir... Ba transaction nyonso na chombo ezali possible au gérer compte na yo na maboko grâce ya e-Fest ezali service oyo Afriland Fest Bank apesi na ba abonné pe ba client na. Boyei malamu na e-First moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Oza client Afriland First Bank CD. Vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na e-First, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible okoma kololo pango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Et ça lui a plaisir papa pour la ébique en tout cas la commune le pan vraiment. Président Ziko Mukanga Makela Lumumba le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kololo pango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kololo pango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babarre de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noke na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avant ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance ezali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Kinshasa mboka elengi, Kinshasa mboka ya sentiment na quartier Kingabwa na commune ya Limete. Bakangi mwana mobali moko soi-disant azali rwandais. Heureusement, la police a qui ko intervenir bozo ba détail. Agitation ezalaki makasi mokolo ya lelo na avenue Révolution tozali awa na quartier Kingabwa na commune ya Limete esika wapi bomoni batu batondi ebele boye
baye kotala po ba service ya sécurité batie maboko na mwana mobali moko oyo azalaki suspect pe azali ko apparaître lokola infiltré moko ya Rwanda awa na Kinshasa. Population eyaki mobondo na ndenge ya kosakana te na susi kaka ke ba livre ye bango basala ye soki pe boudin soki pe lituma toyebi te. Heureusement pour Naye, a bénéficié qui tout son encadrement, il y a l'élément, il y a la police nationale congolaise, oyo bazwa kiye, pe bakumba kiye, bisika et longobani, pour na ko identifier ye. Quelques minutes après, Yewana ba libéré ye, azongi lisusu na même quartier, abandi na yo kotambola, na bana bazali kolande na sima, bazali kobenga ye Rwandais. Toboyi te lisu likolo ya lisu na periode oyo tozali agressé na Rwanda kasi bandeko na ngai banoko bokeba mokolo mususu bokoya kobomisa mutu angani pamba o nalobaki te yake yo. Totikala kaka na Kingabwa pona koyebisa bino ke insécurité ekomi makasi na quartier Mama Nzenze pona nini lotiliki ezalaka te. Commentaire. Bazali na kanda na ndenge ya kosakana te population oyo vivaka na quartier Mama Nzenze na Kingabwa tepe na commune ya Limete po hormis ba problème ebele oyo bazalaka na yango lokola impraticabilité ya nzela bosoto epai pasi ya mai kasi bokondima teke awa en plein capital na commune ya Limete en plus basala mikolo ebele courant ezalaka te bazali ko vivre na molili na ndenge ya kosakana te pe ekomi kokoze insécurité kokamwa neti mama oyo bozali komona ye penza soki amoni ata DGSNL akoki kosotele na nzoto boyoka abino bolia tufutaka fati fati de peso ya buyebite bato basana na pasi ya courant boso tinde fati tufutaka mbongo bobola isi bangamba na bino mboko ya bino moko ya biso te. Kabine ya munene oyo bozali komona awa babengaka yango kabine ya angenga esthétique ya podium batu biloko epola bango na congélateur et bongwana ndaku ya bampuku. Courant na biso ekoma ya batanto plutôt surtout ceux qui match ezobeta moi tozwa courant ezati mbula so ebeti courant epela te ti ba moi o mbula ebeta esute nde tozwi courant na biso ekoma kaka balobaka o kabine tondi mai boye ceux qui match ezobeta surtout match ya RDC na match ya pays étranger match ya Barça ezobeta biso moi topela ezati match ya Real ezobeta moi biso topela ezati mais match ya biso moko ya kutu ya te ya vitawa toyeba ngo kute championnat bandia moi toyeba ezati po totalaka te. En tout cas, venir on a évité ceux qui vraiment partent à la rapide biso na bakontambo. En tout cas, courant ezaka semboule beti. Donc tozo ebate. Donc tozaka na mboka be tozana vie.
mbula raso ebeti bekure kei na ngoda on est na ba bossa na pe on dirait to vivre na zamba on dirait to vivre le roi makaku na zamba mais cette fois-ci en tout cas to ça a besoin courir zonga je vais to vivre en pe le roi baninga to bazali so to kena ngambo sa fibre ba opela to kena ngambo ya mndeko to ba opela kaka pona nini awa biso to opela ti to za molili makasi papa en tout cas batela biso likamo ba konza mboka bazo pena charge ya makambo en tout cas biso to za to na sécurité ko to makasi par rapport à courant pour ezate ba milili wana écrire ba biloko mabe ba sécurité ba to boto ba biloko ikolo akozanga courant en tout cas baluka moyen ba sala biso les fils qui topé la rata ata to zangi ya rolia to za rata la lumière ba mona rabe ki to za la courant to vivre en fait to za kisasa kasi lokola biso pe bo constater que awa eta ya bakable pe ezali mabe makasi batu ya SNEL bazali kaka makasi po na koya ko déposer ba facture malgré molili oyo erenyaka awa to na posa courant to sali demo ana ngenga to akana courant te nini yango ba facture zo échec moto futa ba facture cher mais courant ezarate kabine yango to fana peme ya kabine chantier sala raté to na posa courant biso ba TikTok to souffrir oh kabine te facture zo mai kutu ko bate mai to toka ka 0h1 to na posa courant kabine motela biso échantillon et sala raté moya ko va kabine bidamo ke robwa ko place mo fana banda ku na bino to lembi Papa directeur général ya SNEL Papa Fabrice Lusinde oyo ezali kosalama awa na quartier Mama Nzenze na kabini ya Ngenga na Kingabwa na commune ya Limete ezali pasi mingi pe ezali kobebisa image ya SNEL. Non seulement courant ezalaka te mais tangu ezalaka délestage na délestage kabini oyo epesaka courant ya jet de lumière. Et anini Mama courant Daring Club Motema Pembe akweyaki lobi eleki liboso ya Académie Club Rangers na score fleuve il y a 4-1 ba détail neli moko. Chers amoureux du championnat national Illico Caché Ligue 1, nous sommes au stade des martyrs pour ce choc entre l'Académique Club Rangers et le Daring Club Motema Pembe. Ezalaki défaite moko ya mabe pona baimanie lobi eleki na stade des martyrs de la Pentecôte na cadre ya poursuite ya phase retour ya format classique ya groupe B ya championnat d'élite congolais Illico Cash Ligue 1. Daring Club Motema Pembe a s'inclinaki liboso ya Académie Club Rangers na score ya 4-1. Et un très bon coup franc pour les académiciens. Nyonso ebaskilaki na première période lorsque Mfuki Kilala a fongolaki score na 19e minute de jeu. Alors Kuba qui a deux options, il préfère jouer directement. Et oui, l'ouverture du score, les drapeaux ne s'est pas levé. C'était très bien joué de la part de Kuba et Gide. Ce coup franc magistralement exécuté qui a mis en difficulté les gardiens du Daring Club Motema Pembe. Et puis ses coéquipiers ont bien suivi l'action jusqu'au bout. AC Rangers a doublaki mise avant la pause, soit na 43e minute de jeu grâce à Kuba et Gide. Kuba et Gide. Le centre des Kuba. Et ces centres terminent donc entre les perches. Précisément 2-0, score à la pause. C'est la mi-temps. Na seconde période, Molia Liozazia ayaki ko inscrire doublé na ye na 62e minute de jeu. Centre de Waka, il y a Molia, il prend son temps. Molia Liozazia qui n'a pas trop réfléchi et fixe donc les gardiens. Kadima Hugo, le troisième but de Rangers. Quelle belle action de toute beauté. Rangers est supérieur au Daring Club Motema Pembe sur tout le plan cet après-midi. Peli Soussou na 66e minute de jeu. On voit ce but, la passe éclatante de Wakabo Fafakia à Molia Liozazia. Daring Club Motema Pembe a qui marqué bi honneur, unique bi naye sur penalty, transformé na Bingi Bello na barre de jeu.
Grâce à Victoire Oyo, AC Rangers, ça s'est positionné na 3e place. Il y a classement partiel, il y a groupe B avec 24 points. Daring Club Motema Pembe a tirali na 8e place avec 16 points. Yeke yo! Magafe Mokola lelo komi na suka, merci pour na confiance et fidélité botika. Tout souhaiter joyeux anniversaire na Junias Embole, la capricieuse, la fille à maman Zali ko célébrer. Mbotama na Mokola lelo kolia pe komela ezali au rendez-vous, ezali ko yinda mabe. Profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur. Botika na sabino ke service technique ezalaki assuré na les valables ingénieur Gelor Mouya, directeur technique Nabiso. Bama tabaki taba balkol mabele. Fils Maniboika Machine n'a préféré bien.